L'histoire des jours na Kina TV, la championnat. 4 jours avant mariage coutumier nanga bayibanga mbongo na bandoki. 4 jours avant mariage ya ndeko na biso mobali bayibaye mbongo ya libala na bandoki. Suivez l'histoire des jours na Kina TV, ndenge nini papa na biso bayibaye mbongo ya libala 4 jours et pas ya bandoki. Suivez. Vous allez décider. Ceux qui m'ont dit surtout que vous allez s'abonner. Suivez. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit. Dit qui n'a donné quand notre était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na babone nyo sur Kina TV partout dans le monde ici Kabozali. Et j'ai dit bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille. On parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vient Benz Benzoula. Mouto Kayata le 4x4 double pression. Il y a Suède. Merci beaucoup Nadosha Kambemba pour les gestes. Pour soutenir de Kina TV. Merci Nabana Mai Nyoso, Bana membre Nyoso. Là je vois Deborah Osako, je vois Mimi Mongo, je vois catégorie 11, je vois Kimi Makeneshi, je vois PF Bonheur, Nani Lisusu, Nani Lisusu, Nani Lisusu, Nzambe Angai, Volim Bisangai, Fonatala, je vois Rema Web, je vois Fabrice Léoporine, Nzambe Nangai, Balako Pambo la bino, pour na soutien na bino, vous allez komema, et pas y a la championnat vraiment, et Bakisama, et Sika, et Zakubima. Bandeko. Merci na yo poza kolanda ngai ndeko na biso mama Jika bébé a eu problème na nini na ye na chaîne na ye Jika bébé TV eza nano na problème na miniti oyo chaîne mususu ezali na kombo ya la joie de vivre TV wana ezali mwana ya mama Jika bébé kaka ye moko mama Jika bébé mais Jika bébé TV ezalaka mama donc mama Jika bébé a na deux chaînes donc lokola Jika bébé eza suspendu soko za na poste ya mama Jika bébé kende kolanda ye na la joie de vivre TV panza information na mutu nyonso tout na Facebook partout panza yango pona mufinuka ba mama ba o bazali ko lukaye jusqu'à lelo ba monité lukaye zoye wapi na la joie de vivre TV. Merci beaucoup bande kunangai. Ndeko na biso mobala lobi la championnat. Vraiment na zolanda yo depuis le Bumbashi. Nzamba pambolo po nanzela masolo na yo na kotaki mwa bolembu mokie nanzela masolo na zui force ya ko comprendre que te libota ngai eza vraiment malabuté. La championnat na libota ngai babala ati babala kate na libota na ngai donc libala ezalaka te libala quand je dis libala ezalaka te maman boti biso 10 s'il vous plaît 10 5 filles 5 garçons 5 filles 5 garçons nga nazali 8e ya libota na biso nazana baleki mibale ya basi na sima na ngai donc toza bana 10. Donc cela veut dire que naza 8e, cela veut dire 7 bazalaki liboso nanga. La championne biso to yebi mariage té. To yebi mariage té. Donc oyo na yebi té ce que loko ni ne se passe ka po ba boti ba beta ka munoko. Donc baloba ke ceux qui balaki la biso mabe to ko balaka té. Ko bala ndenge za ko honorer moi sous 20 mois ça l'honorer et pas na biso to yebi yango té. La championne. Voba ngai na bandaki ko bondela. Mais avec le temps na komé ko sala nini na koma yiko kota mozindo omoni moko ezalaka malamu to loba mais biso moko il faut to fanda ofandi nano ozongi lobi papa na bisa lobi fandi otali sima otali famille na yo toza wapi est-ce que loko tozaka ona facilité mais ça là tozaka ona facilité stabilité banda kotala yaya liboso mama vine ezalaki nene papa vine ezalaki très important ezalaka très important. Bible lobi na biso nini que la nature eba na ko enseigner biso yango ko mona mutu soka za na diabète ba ko tuna yo est-ce que diabète ezalaka na famille ba ko tuna po mundela yebi ke sana ba biloko mususu ezalaka héréditaire
ayebi yango nde yango na ezana makambo mususu il faut talo beke ndenge nini baboti biso 10 ba ya seti liboso na ngana basi na mibali vikaka yaka to sumuka yaka to fanda mais mutu te asala nini afanda penda ki abimisa mbonga bala mwasi la champion ezate ki o ba meka te ba meka ezala basi ezala mobali ba meka ba programme ba feti boyebi ke lemsu ke yazo kende ko bala lemsu dans 4 mois ndenge zalaka ba kende ko tika mbongo ya biloko dans 2 mois eloko moko ka il faut ya koko il faut kufa eloko moko ka il faut ya ko sala kete libala mo esalema ezate la championne vraiment ko yebise komela ki ngai na kutana ki na mwasi to fanda ki ba inane to bondela ke église moko to bondela ke église moko ngande na mema ki église pardon to koma ko kende la championne tant na kanumi na nzambe na kombe ko sala mo musala ya malonga ko teka biloko ndeko moka ndako kende china nzima kaka sombela nga ba chemise ko soma lem susu ko pesa ba $5 oya ko teka ba chemise lem su $20 ozo mona ke esunga ke sala ki kenini na ba la ko organiser moi vie na nga malembe na zoki pe moi studio na nge bandeli ya vie la championne donc biso to longa na pasi to bala na pasi na comme ko sala ba préparative au mariage na nga la bisi moi si kete ngai penze fona buka eloko yo fona buka lien oyo to bala kati fona kwesa ngai fona pesi la mwasi na ngambo yaka to kufa te yaka to fanda te il faut na honorer mwasi na ngai la championne na ndeko bomba mbongo malembe moi ba biloka mike lo kwanga mona ndeko teka ba chemise ba biloka mike biloka papa donc ba biloka mike esomba maki déjà eloko etika la ki esomba mais la ki veste na super mi balé ya mama po basenga ki ngai $1500 ya mbongo ya libala to somba pe banzungu banini ndenge ezala kaka lokwa na ndeko fanda na ndako moko moyiba kokai kokota nazalaki penda na confiance te ke nini na somba ba banzungu wana banini po talaka esika bozo fanda bozo futela ndako batebele donc bakoyo buka pe porte donc biloko na ngana ndo bombisa ngo epa ya pasteur lokwa na ndo bombisa ngo epa pasteur donc na linga pe ko akombre te na beka ke te avant quelques jours ya libala ba biloko etikali neti veste neti super toko sala nini toko somba ngo po ekoka na mbonga libala ale toke ko bala la championne 4 jours avant mariage nanga coutumier par exemple bana ya Congo bana ya Afrique bana ya monde entier quand la championne a dit que le terrain est maboulou bandiko dans la vie des gens le terrain peut être maboulou sans comprendre que maboulou est wuti wapi. Et qu'on souka quand on a des supporters bah comme méchant. L'arbitre colo et les médicaments vis-à-vis comme ça. Donc qui c'est cela qui pollue les Souviens. Yo, osa monte. Qui c'est cela qui pollue donc il ndokia moi makasi boya misu makasi. Moi ma famille ezalaki, bozo mona ke ya ça ne va pas. Ndeko papa bila championnat, beta c'était. Hein? Et moko tozaka beza ko nokaluka mingi te. Tala ka famille na yo. Tala, biso to bala kate, babala kapete. Eza la basi sa la mibali ti elo kote o bandi na mwana liboso ya mibali ya misato. Ti ngai mwana 8 elo kote. Elo kote. Na ndeko yoka ngo ti mama na biso ko yima. Mukolo nini ngape ko zalem su kete mama lata malamu toke ko bala ou bien te kete mama baro ya ko bala. Mukolo nini? Mwana suki mwana moka bali na quartier. Mama ko suka ka wana ko yima isili. La championne. 4 jours avant mariage coutumier na ngai. Donc batu ba yebi kete baso kende ko pesa mbongo. Baso kende ko pesa mbongo. Donc on a zalaki na ngani na église na lingaki na ba peta minene te ko mbongo zalaki na ngote. Soki ba pesi mbongo dimanche to sali nini mwasi to kende église ba pamboli biso esili ngo kaka wana. La championne. 4 jours. Donc zalaki samedi par exemple. Samedi, cela veut dire papa na biso mardi. Mardi, alors bien anda ko tia mbongo na nga na Roi Bank. Na Roi Bank nde na bande ko tia mbongo. Au total nazalaki na $4000 na Roi Bank. Na Roi Bank. $4000 na kei na récupérer $4000 te mena zui $3000 na tiki $1000 na compte. Na tiki $1000 na compte la championne. Na zuimbongo na bombi yango malamu na saki ezate ki ona tiki bote yo moko yebaka mbongo ebele bongo tango ozotambola nango oza mal à l'aise
Nazui mbongo na sac moi ba sac yo balataka boboyi. Ngai moko boyi ba yele la sac po na yebi ke mbongo ezali ba makambo nyonso eza na kati wana. La championne. Na telemi na re nazo zela bis. Oyi makambo zo loba muto na akutana na ngote ngana loba kana ngai pe nazo continuer koloba. Eloko yo mona te koloba te ke salema te. Oyo yo kate koloba te ke zala te. Biso nyonso tozana ba experience ya vindenge moko te. Le msusu yo mataka Kinshasa potomba la moko. Mais mutu msusu ayenzela boye o esali ke azala makambo bele o ya vivre na vie. To yebi na biso zala ka Saint Thomas. Yo ndoko yeba. Mais nazo souligner loko yo yo kate koloba te. Ezala te. Ndeko papa lobi la champion nare na $3000. Mobimba nanga $4000, $1000 etrel na compte. Ngai moko na simbi sac na mbongo na kati. La championne. Na yebite moyibi wana utaki wapi. Moyibi na moto, s'il vous plaît. Totelemi boye, ngai totelemi boye. La championne. Abendanga tellement sac na force ke na kweyi. Na réabis, ya transport. Na beleli la championne. Moyibie. Mututi azomona moyibi wana. Ngande na omona moto ndeza kokende. Baba, metele mokwe bondeni kasi moyibi. La championne. Moto elekani na kati ya bato. Donc omoni aboteli o sac. Ozomona ndaza koleka. Kwa yake lemsu ke bato bakokwea kwa pa kokai kotuta. Atuti mutute. Ngana omona na misu na ngande moto ezo disparaître. Eke na sac na $3000. Il fallait na pesa 1500 mbongo alibala. Biloka mike super besta papa biloka mike etika lakini ça la peine moi mbongo ka ndenge zalaka sake kenda na $3000 nazo isa ba ke moyibi ya moto la championne tala na re toza plus de 20 personnes mutandi manga ite ke moto nda yibinga mbongo po muta moni moto azati kanga monde na za ko inciter moyibi ye wana muda na moto za ko kende na saki mwana moto lekiawa oh bonde ni batutite la championne. Bao ba yeba pete ba cancel msuke na salamu talibuma pour l'insista. Na kwa ki tellement mabeke sala ki ngai pasi. Ta una yoko telema na meki ko sala ni na meka okende so na komona moyibi wana moto mwana moto. Bato bazawa na tala na ria bis. Bato bazala kami banini sa tote ba passe ya transport. L'isolo na obete là lelo ça fait 3e année et c'est le matin en 2017 na Kinshasa. Moyibi ya moto ayibi ngai mbongo donc saki ya bendi boye donc na kwei potala ka moto nde yaka na vitesse na kwei na gangi moyibi bazoto na kati ya bato moto eleke tout ata moto te la championne ngana moni moto nde yeyi eboto linga saki yibi nga saki kei yango ba solo zo beta ngana kutana na mo na telemi 4 jours bato ba yebi église yebi famille moi c'est yebi quartier yebi. Na téléphone na makamyo se ki la championne na se retrouvé aux aïe na $3000 on se retrouvé aux angata mbonga transport aux angata mbonga transport la championne donc même ata saki na ngati ndizo kende muta monite mais ngana moni mwana moto na moni na misu na ngai bonde ba yeba bendi ngai na kwei na mabele na zo bele la moto zo leka na kati ya bato balobi mais soki zaki moto ngego tuta bato la championne saki kenda na mbongo na portable. Aïe, vous avez l'icanicité. Vous avez l'icanicité, na simbi mutu. Na simbi mutu. Le quoi na yeba ki numéro à moi si na ngai. Na bengi ye. Na bengi pe pasteur, na bi papa li kambe kuti ninga yoza wapi. Naza l'église, nazo yaba, nazo recevoir. Na bi papa na okoma wana. Donc j'étais, donc il paiement. Neti na kufa, neti soki nde noza na likanisité. Na komi l'église, mukiete, avant moi sinangaya, na solo na pasteur na talisie, papa lobi kimia, batela kimia, kimia na yo, kimia, batela kimia, asali prière pour l'angana eba na kozala calme. La championne. Ce qui est très difficile dans tout ça là, moi sinanga. Fiancé nanga, effectivement, moi sinanga. Ola mona ta souffrance nanga ke na bungisi $3000.
aboya non kondima te na yebaki nanga koza aventurier na yebaki na ngai siko nga na koloba nini bato si babonga mi babi ke fete za samedi oya koyebisa nga donc ole muta soutenir ngai andima te ke bayiba nga mbongo eloko esala pasi yango wana nani akondima yo pasteur abondela pona ngai kuna esika na telemaki na ria biskutu bandima te ke moyiba ndekani wana na moto mwasi na nga lobi ke te banda konoba ozalaki na yo na mbongo te ozalaki na yo na mbongo te ozalaki no na mbongo te eloko esala nga pasi yango wana soki penza ayebaki quand même ata kokonsole nga la championnat na ye na ndima ta $1000 etikali wana nakende kopesa libala basololaki biloko etikali tokoya nango na nsima mais naza na douleur na pasi ole muta soutenir ngai to compatir te abengi nga na escroc la championne. C'était tellement difficile que na mone kana bi ke te fona bima Kinshasa na bima kamara na ngaza en Afrique du Sud na kende Lubumbashi na nzela Lubumbashi kuna na osala nini na yeba ko bima la championne na $1000 wana nde salaki ke na koma na Lubumbashi libale salema te ba traitanga escroc nzambe kanda yebi na kenda na Lubumbashi na fanda 6 mois na yeko kuta na mwana mwasi moko lelo tozoloba na yo donc singa libota kwa na senta fi wana na bala ete nde na obenga boy donc azana ndako yango nde na ngenge na pesa témoignage na ngai ke makambo mokilio eza matata nga bayibanga $3000 na téléphone na mo bambonga miki ba fana sac na 4 jours avec ya mariage coutumier na ngai mwasi azalaki fiancé na nga tofani bambula alobi ke yango wana bato bandolo bakoze escroc a traité nga escroc na kendaka na banki na soki kaka donc omoni eza kosali retrait non bango mpe batikalaki nango nga bapesaki nga me nasengi na bikete likambo nakomelaki nango yango wana nayosi pasteur na pasteur olakisa ye fiancé na ngai soki na voyager ofani so ebaki te makambo oyo ezalaki sérieux eza likambo te ke na kosaki bayiba inga penya mbongo mpona bimisaki $3000 yango mpona soma nde na so na bike papa na oya kotika veste na nini biloko na super ya mama mapota mama po basingaki mibale na veste ya papa biloko oyo ezangaki po tosala nini toyebana ko contrôler nini susu ezangi po toyebana ko préparer po etikala eka 4 jours oyebisa eke na kite Kinshasa na nongwe na Kinshasa avec des larmes aux yeux. C'est vraiment difficile pour na kote na ngo mais ngeke ça la léger ce qui ata yé akoya ko la pembeni na ngai bana ko soutenir ngai parce que je ne suis pas un escroc ko bala moi c'est ça par force c'était ngai moko nde na zoka résolution que na ko bala moi c'est na ngefona doter di ya nini ya libota nga ba boti biso 10 na za 8e ndenge na za la mwana ya liboso asali na ke ko honorer moi si na yoke ba boti ba lati ke te mwana ke ko bala malheureusement singa ya libota la championnat tango na ye na kutana mwasi vraiment likambango betsa nga ni bakuma kasi donc vraiment ça la qui passe tala kana $1000 au futi billet au tika na combien et c'est au combien sika batero yebina noté donc ça la vraiment que moi vie on a ça na Kinshasa par rapport na ndenge na combien ko vivre et ça la qui passe na ko kutana mwasi to ko epene kobo azuizemi donc na fanda na ndako sana bala ye yango na ko pesa témoignage na ngake moyibi ya kindu ka yibanga mbongo ya veille à 4 jours avant nini avant mariage coutumier na ngai yango la championne na lobaka likambo yo monate kolobate salimate likambo yo yokate kolobate comment se fait-il yo simimbongo na yo zomona moto na ria disi bandeko bato bazalaka ne bele bato amoni te ka yondo moni nde moto ya bendi yo mais bato amoni quand même okwei osobela moyibi mutazo mona moyibi te ye wana na moto sa ko bela mutazo mona moyibi te moto pendele ka etuta bato te nanya kondimela ye tina fiancé ye moko basala bambola boya kondimela mobali ke bayiba ke ya solo donc yango na lobaka ke eloko yo mona te koloba te ke salemate papa na biso zongela nzela ya nzambe ya solo ndo lobi moko to kendaka musika de gauche à droite te tala kaka pembeni na yo tala kaka isika uta tala kaka na libota papa ya bota mama tala na libota na bino tozo vivre ndenge nini tozo bika ndenge nini eloko nini ezali fona telema na bundisa
papa na bisa telema ki abongisa ki mais réclamation les cas qui tellement makasi lem sou papa bolembu bete moi distraction ekotaki bana basi pe bozalaka tozalaka au lieu to préparer pe li bana na biso na losambo to koma ko préparer ngo physiquement nani banani ba kolata ndenge nino so tongi elamba oyebi muta kosala osuki malamu mais to préparer ngo peu plus spirituellement parce que li ba le bondisa makasi. Merci beaucoup de papa pour la témoignage na yo zongi na nzela nzambe ndo lobika wana vraiment c'est vrai écoufélité c'est vrai osana pasi c'est vrai vie ezo kende neti mais leka ko bunda osa mobali parce que osana vie nzambe soka tiki yo na pema ayebi ke to uta elongi kozala ya yo telema bundisa de suzu liya libota nzamba ko pambulo ke de ko so mbongo ko sala nini okende ko bala mwose ko fani na ye lokolo so comprendre komba na yo mbala sima oko éviter peut-être ko kende lemso yo moko et tout ko lingo ko sala compagnie o bente na mutuka moko bake ko accompagner yo bazongisi yo mwa bilo ka ya ndenge mwana epesa yo mayele vraiment la lingi bino a trop sauté la votre la championne la femme a pris casquette depuis la Suède communiquer zali mibali bazali basi pe bazali dikina love dikina meeting ezali nini esika bato baza ko kutana pona ko sala nini pona ko développer bolingo tozana papa na biso a pesi annonce alobi azana sida aza ko luka pe mwasi ya sida à partir à 35 quand il a l'âge à 50 ans donc tango zo benga oyebi ke mobali azana maladie. Merci beaucoup to kutani mbala sima aimer partager pona masolo mosusu bye bye.